Après Éthiopie, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tiré cap na Ouganda pour répondre na invitation ya président Yoweri Museveni pour assister mokolo ya lelo mercredi. Pembeni, il y a plusieurs autres chefs d'État dans la cérémonie à prestation de serment. Il y a homologue Nayepe voisin Yoweri Kaguta Museveni Oyo azalaki relié na dernière élection présidentielle Namboka Nayepe et c'est le président de la République azali attendu mokolo ya jeudi Oyo na Lubumbashi pe akokoma tina lwalaba pour na série d'activité moko Oyo ezali kuna awa na Kinshasa mokolo ya lelo et c'est le mokili mobimba bazali ko célébrer journée mondiale des infirmières, c'est-à-dire mokolo ya lelonde bakanisi ba nyonso oyo bazali ko sala na ba hôpitaux pour na koluka ko soigner pe ko garder batu en vie. Côté STP et sengeli boye bake deux personnes bakufi bongo na province ya Tanganyika et sikawa pipe organisation moko ya droit de l'homme ba publier document oyo ezali ko talisa na espace ya une semaine nombre ya ba attaque oyo déjà ba rebelle ya ADF ba sali na parti wana ya est ya République démocratique du Congo na zalaki na esengo mokolo na lelo pona ko présenter bino édition ya KNB News première chaîne d'information on continue na lingala oyo salami wana pona ko informer population congolaise mobimba sur l'actualité pe nyonso oyo ezali ko salima na mboka na souhaiter bino olandi malamu na mokolo ya lelo téléphone ekoma moninga ya moto kasi moninga ya lolenge nini mon cher obosani makamo mikanda l'état na mboka oyo il faut côte à gauche il faut côte à droite adi allô Nzambe téléphone badone na ngai Nzambe bapibile mokolo nini mon cher Megesili tokosuka na batepe ana suna mbongo te alo nata yuko nete na tono yango ezali tiombo to ezo kasi na maso wana solution ezali nini bandeko solution ezali service auto bengi RAM registre des appareils mobiles RAM ekopesa solution na ba opérateur ba utilisateur pe na mboka mobimba ezalaka deja na ba mboka mingi yango bakonzi bazolikanisi ya koinstalle yango pe awa na RDC potolongwa na baproblème oyo esalaka bareseau ezala malamu te babokono kilikili na banzela batelefone ya pirate kobungisa telefone obungisa biso byayo na yango mibeko ekwei boye tosalela batelefone ya original mpo na mikolo ekoya batelefone nyonso ya pirate ekozala bloke lokola na bamboka mosusu mpo na koyeba yango esengeli oyeba numero email ya telefone na yo na kobeta étoile 10 06 10 15 chiffres ekopesa yo otindi yango na SMS na 470 nde okozwa ba information nyonso ya telefone na yo soki ezali original RAM ekosunga biso soki obungisi telefone okima mbangu na opérateur na yo yende akosala RAM abloke yango esika ezali to adébloquer yango soki emonani tomitungisa te na RAM enregistrement ezali kosalama automatique na yango tobomba ba email na biso malamu po ekosunga biso na makambo ebele RAM ekotiela biso ba wifi internet ya ofele lokola na ba aéroport ba université pe na bisika mosusu na RAM téléphone ekomi moninga solo ndenge na lobaki na ebandeli deux personnes bakufi na province ya Tanganyika ezali œuvre ya ba rebelle toi oyo bazali ko continuer ko semer désordre na partie est de la République démocratique du Congo tokanisa ke état de siège oyo efandi déjà kuna ekosilisa ba bêtise oyo nyonso bolanda yango na reportage oyo deux personnes bakufi na nouvelle attaque moko ya ba rebelle Toas et salami na Kasoso moko ya ba village oyo ezali situé na groupement Kisengo na territoire ya Nyunzu na province ya Tanganyika mokolo ya lobi mardi 11 mai 2021. Selon Gaspard Lugongo, administrateur assistant ya territoire oyo se confia qui na presse mokolo ya lelo mercredi 12 mai 2021 alobi que insécurité na parti na bango wana ezali causé na ba rebelle Toas oyo bazali mécontent ya reddition ya bandeko na bango. Lelo na Kasoso deux pygmées bakufi pe bébé moko il y a plus ou moins 3 ans. Mwana oyo azwaki ba coup de couteau lokola abandaki ko respirer nanu
azalaki conduit na hôpital général ya Nyunzu esika wapi ayaki kokufa. Tandis que ba pygmée oyo bazalaki fléché pe bakufaki sur place. Ba pygmée yango bazali ko conseiller bandeko na bango oyo bazali ba rebelle toi na kosenga bango batika ba violence kasi ba oyo baboye koyoka bango pe bazalaki mécontent nde bayaki koboma bango ndenge ndeko oyo a expliquaki. Le 9 mai leki 3 bato mususu pe bakufaki lisusu na kati na bango militaire moko pe na mwana mwasi moko oyo babandaki kokende ko se ravitailler na Kisengo village pe bali kokoya na embuscade moko oyo ezalaki tendu na ba même rebelle na Kanami pe babomaki bango. Na côté mususu, Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et le droit de l'homme, CEPADHO, oyo ezali basé na région ya Beni na Nord Kivu, na déclaration na bango oyo basalaki mokolo ya lobi le 11 mai 2021, mercredi ya lelo ba affirmé que 10 civils mokoka oyo bakufi na batak oyo ezali attribué na ba rebelle allied démocratique Fox ya ADF n'espace kaka ya une semaine na est ya République démocratique du Congo. Du moins bazali ko saluer état de siège oyo ezali décrété na chef de l'état na Nord Kivu pe na Ituri. Organisation oyo de défense des droits humains bazali ko déplorer lisusu récente attaque ya ba rebelle oyo uti ko kutefi na casque bleu moko ya Nations Unies oyo ezali originaire ya Malawi. CEPADO azali ko condamner avec force ba divers incidents enregistrés notamment en Akilia ici kapi casque bleu moko d'origine malawite na kombo ya Shitenji Kamanga oyo utaki kokufa mokolo ya lendi pe lisusu même jour après yango 6 personnes mokoka lisusu bazalaki massacré na secteur ya Benimbao, 5 civils bazalaki pris en otage na kati na bango, 2 bazalaki exécutés na Mangina mardi 4 mai ba ADF bayaki ko kidnapper 13 civils avant baya ko exécuter 2 civils mokolo ya mercredi oyo uti ko leka na Lukaya. Na Matumbi bayaki ko réussi quand même ko boma civil moko pe ko blesser 3 personnes mokoka avant baya ko kima po ete bazalaki attaqué na ba FARDC mokolo ya lundi le 3 mai. CEPADO a réalisé que na espace il y a une semaine ba ADF ba bomi au moins 10 personnes ndenge maître Omar Kavota vice-président ya conseil d'administration ya CEPADO azali ko talisa. Dimanche et l'équipe porte-parole militaire ya ba opération Sokola 1 à Grand Nord Kivu, lieutenant Anthony Mwalushai azali ko affirmer que ba forces armées ya République démocratique du Congo ba FARDC ba bomaki 10 rebelles ADF na Alungupa na secteur ya Ruwenzori toujours na territoire ya Beni. Donc ezali bongo d'après premier bilan oyo ezali issu na état de siège oyo ezali décrété na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na province ya Nord Kivu. Na yango bazali ko continuer toujours comme ça la population ba tia ba FARDC pour pe ba dénoncer ba attaque nyonso to ba information nyonso ba ko sanango sur ba attaque ya ba rebelle na deux provinces oyo pour être kimia ya solo ils ont la partie est ya République démocratique du Congo, Kinshasa et l'équipe partout. Côté ya Assemblée nationale bango pe na ndenge na bango bazali ko continuer ko tia point na état de siège pour être na plénière ya mokolo ya lobby ba proposer ki quelques recommandations oyo ko permettre te gouvernement na biso esala musala pour na ko soutenir ba FARDC pour état de siège oyo eza la réussite totale. Bolanda reportage oyo. Assemblée nationale a enregistré au cours de la séance plénière il y a lobby mardi 11 mai 2021 26 déclarations. Il y a des caucus, il y a des députés nationaux, il y a des provinces union sur la République démocratique du Congo. Oyo, bazali ko apporter tour à tour soutien à Bango na état de siège où ils allaient décréter dans le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na instaurer kimia na partie est ya mboka na biso. Na interview moko ezalaki accordé na presse na kobima na salle de plénière, Jacques Njoli, président ya ba caucus, ya ba député ya province orientale, a talisaki que ezalaki important ko quitter banalisation, il y a atrocité où ils allaient subir population na biso na partie est de la République démocratique du Congo. Vous voyez que ça fait plus ou moins 2 décennies mon kokake partie orientale ya mboka na biso, ils allaient aussi partie la plus utile où ils allaient sous contrôle, il y a ba bandit pe ba hors la loi et belé où ils allaient ko semer trouble pe désolation, ko violer pe ko semer terreur, ils allaient qui important pour na biso to bima na banalisation ya mabe oyo, surtout banalisation ya viol, ezali banalisation ya ba crime violent commis parfois na bana ou
lisusu na ba mama oyo bazali na bazemi ndenge a déclaraki kasi na proclamation ya état de siège oyo eli ya mouvement de libération du Congo azali ko estimer que et ko permettre na république de répondre autorité na yango pe tozali ko estimer que ba mesure ya état de siège oyo ko permettre na ba autorité militaire bazwa place ya ba autorité civile pe installation ya ba juridiction militaire na place ya ba juridiction civile. Deux mesures oyo pe ba mesure mususu ko permettre très rapidement que République démocratique du Congo azwa contrôle to pe azonge la contrôle ya autorité na ye na partie orientale wana ya pays na biso ndenge atalisaki singeli ko rappeler que état de siège oyo ezaki décrété na province ya Ituri pe na Nord Kivu et ko sala 30 jours par autorité militaire oyo bazalaki nommé na tête ya deux provinces oyo na chef de l'état ba remplacer ba gouverneur civil pour être basé la moussala kitoko kimia ezonga ya solo la partie est ya République démocratique du Congo Kinshasa et l'équipe. Toujours na makambo oyo état de siège oyo ezofandisa masolo mikolo oyo na partie est ya République démocratique du Congo, révérend Jean-Pierre Kadima oyo azali président régional ya Fédération pour la paix universelle atalisi pe apesi quelques secrets pour na koyebisa na bakondi. Comment est-ce que va procéder pour nous ça effectivement guerre na République démocratique du Congo pe atalisi bolingo nini oyo ba congolais et sengeli ba manifester na période oyo bolanda ye azali na micro ya Naomi Mpila pe Hervé Zaka. Bon nayebi que ba négociation pe ba organiser ba négociation ebele ba organiser pe ba makutani to kokutana ebele na sens wana. Na kanisa leo soki mukonzi mboka komi na niveau que état de siège apesa mampinga nini wana pona mikolo mike ezaka lokola tango monike amemi bato nso bazokende kaka te mais sikoyo bango bakende nanu po bato baza koboma bato kuna bazali basota kasi nakanisi il faut lisusu pe nayoki soki na Sud Kivu soki na Nord Kivu aza kosenga batomboki batika manduki baya pona azosenga ne wana bosenga wana eza po ete baya na mto solola kasi soki bato baboyi lisolo bon nakanisi musala mampinga eza pona ko lengele pe ko batela ekolo po bango bazali na autorisation na penza mbepe apesa donc lokola ba mususu bazali ko pona ko non esengela kiko ko batela wana eza na sens mais suka esengeli tokutana toloba batika manduki posa na bino eza nini biso pe tolingi nini tosololi pona kokotisa kimia mais lokola sikoyo o wana esalema nayebi ke esalema pe bazali kosala yango mais lokola bato wana bazolinga koyoka te oyo mokano tata mokonzi azwi eza kaka po na kolakisa ete wana ezali oyo nzambe alengeli ete mampinga esengeli babunda mpona ekole mais suka na likambo eza kaka kokutana pe kosolola kolimbisana pe kolingana. Population congolaise toza na mangombe ebele kombo ya nzambe à chaque 100 mètres na Congo église ezali mais mingi eza ba boutique kosambela ya solo bon nzambe ya solo eza te po soki nayebi ke nzambe azali epai nyonso na okende oyo nakuti mwasi aza ndeko na ngai ya mwasi mobali aza ndeko na ngai ya mobali ntango mutu nyonso ou bien papa nyonso soki amoni mwana mwasi akanisiki mwana oyo aza mwana na ye kimia ekozala viole ekozala te ntango mobali nyonso ntango soki amoni mwasi akanisi ke oyo akozala mama na ngai toleki na ngai ya mwasi posa ya kozwa mwasi wana kokende na ye ekozala te e tozali nyonso bana nzambe liboso ya nzambe mwindo azalaka te moluba azalaka te mokongo azalaka te mongala azalaka te tozali banso bana ya Congo ntango tokozwa Congo lokola mama na biso tata wa biso tribalisme ekozala te tribalisme ekozala te nzambe asali batribi wana ebele po Congo eza munene akokosala tribi moko to po Congo eza na diversité ya batribi yango nde kozala bokasi ya Congo po tribi nyonso ya Congo eza na eloko oyo eza komema mpona Congo nzambe ayebi mpona nini asali yango alors bomoko ya batribi yango nde kozala kosala bokasi ya Congo
alors soki bao bazokanisa kaka biso kaka nde tokokosala boye bango kaka nde bakosala boye tozali na posa ya moko na moko tozali na posa ya tribu moko mpona kosala mosaïque wana yango nde kosala bonene ya Congo. Beltesco toujours na cadre ya ko servir population congolaise à Tchelibino na marché triple X platinum ezali bongo lame de rasoir oyo tobengaka Nelson ezali ko sala mosala kitoko surtout ezali na ba cadeau oyo tiami kuna pona ba coiffeur oyo ba kosomba pe ba kosalela yango po ezana mino na ndenge ya kosakana te bolanda reportage oyo. Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson platinum triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais pona misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana te kaka bazali ko benga yango triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson platinum triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson platinum triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco platinum triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutilize lampe de rasoir oyo Nelson platinum triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa eleki partout. Chaque le 12 mai mokili mobimba ba célébrer la journée de l'infirmière, c'est-à-dire mokolo ya lelonde mokili mobimba bazali ko célébrer ba mama to ba papa oyo bazaka na blouse blanche pona ko sunga population ko garder bango en vie na ba hôpitaux ndenge na ndenge na mokili mobimba pe na Kinshasa awa constat et salami pe historique na yango na Naomi Mpila. Le 12 mai est dédié Journée internationale des infirmières. Célébration Yango et c'est le Makana Bambou Canyon sur chaque le 12 mai. Date où est marqué jour et anniversaire de naissance. Il y a Florence Mitangal, auteur où il y a posé à base, il y a profession infirmière contemporaine. Deti aloba que chaque patient a un besoin individuel et infirmière pour avoir soin naïe. Journée à l'élu est qu'on rappeler l'importance et signification sociale de l'infirmière dans la vie quotidienne. Ya mutu nyonso infirmière nde azwaka soin ya malade pe alandelaka évolution ya santé na ye bango bazalaka toujours proche na biso na batango oyo tozalaka na souffrance na kati ya bopito bango bajouaka rôle ya kozwa soin ya malade pe kotraite ye ndakisa kopesa batonga pansement to soin moko quelconque. Science infirmière ezali différent na médecine même soki bango nyonso bayekolaka nzoto ya moto médecin a diagnostikaka malade pe a recommandaka ba examen sima yango nde infirmière alandelaka évolution de près. Ba infirmière bazali na mutu ya mingi po bazalaka toujours présent na ba hôpitaux à n'importe quelle heure pe toujours proche de malade tongo to butu okokuta bango toujours na poste. Lelo le 12 mai ezali occasion ya kotombola profession oyo pe kosenga que gouvernement batala mosala oyo pe ba valoriser yango longoni na ba infirmière nyonso
kasi ya koyeba ezali ke bainfirmière bazali korepresente tiers ya main d'œuvre ya réseau ya santé. En général batravaillaka na baconditions difficiles mpe bazalaka souvent mal payé, batravaillaka ebele kasi bazalaka payé mingi te. Pourquoi tozali toujours kotanga infirmière au féminin? Parce que premièrement ezali science infirmière pe ya mibale na ntango ya kala domaine oyo ezalaki réservé mpona basi na sens na bango social ya kosunga bato na ntango ya pasi. Yango omonaka ke bazalaka toujours wana serviable, toujours gentil mpona kosunga yo o reprendre santé na yo na ntango ya bamalade. Soki yo mpe obelaka lokola nga pesa bango valeur pe célébrer mokolo ya lelo. Kinshasa eleki partout. Kaka na rythme wana pe pona ko célébrer journée yango rédaction ya KNB News et lobisaki quelques infirmiers oyo bazali ko travailler dur na mboka na biso pona ko yeba ndenge nini musala na bango ezali ko leka pe ndenge nini journée yango ezali ko leka na esika na bango bazali ko sala musala bazali bongo na micro ya Hervé Zaka na Naomi Pila na kati hôpital infirmier tant médecin azali infirmière azana ba acte na ya salaka o ba bengi ces infirmières. Ces infirmiers le cola quand il y a malade, quand il y a tension, dans l'auteur de bandeli, quand ça les fiches, quand c'est pas docteur est sucré, montaroyer, malade dans zobela et le connu. Malade ou docteur ou montaroyer, tant que pas docteur à consulter à silici. L'examen au sein, qui c'est au comment, il y a un infirmière au joie pour couper sa maladie. La difficulté est allée à ébélé. Mingi négligence na l'état na biso ko futa na malamu ezalité et considération ou ko reconnaître musala benfirme bazo sala ezalité et en plus ba biloko musu ya wasala ya malamu ezalité et tolina opesa ba infirmière et qu'infirmerie ezali vocation lokola ondima osala musala qu'infirmière lokola zo sala yango sala yana motema malamu il faut sala yango parce que ezali kambo oyo yomo na motema na yo ko osepeli osala ki infirmier osonga malade lokola ndema kambo wana eza malamu pe ko sala yango ti na suka na faso ke ba malade oyo zo soigner bazala na conseil moko pa na yo bazala na souvenir moko que non papa munganga wato mamunganga wana azala malamu ayamba batu malamu asona batu malamu. D'abord, on a dit qu'on bonne fête. Bonne fête, c'est pas facile d'être infirmier. Des fois, les mots infirme, on les comprend des fois mal. Surtout les gens de la cité comprennent ça mal. Et ça, c'est Moutouyandanbo, infirmier à Salaramsala Mounene. Parce que infirmier à Yambakana, nous malades, ou nous monganga, c'est-à-dire le médecin, à Mouna nous maladité. Et infirmier a pour ça acte avant que tout akoma et pas yamunganga. Alors en tout cas, il mérite vraiment un temps de respect et surtout vraiment une journée pareille. La grande différence est que monganga otobengi médecin yende mutu a décidé sur ce qu'on dit par le diagnostic. Donc yende mutu a posé kalobaka nini mutazobela. Ndena yango a commis bakisi oyo mais infirmier a continuer couper ça mais isuki kaka wana te po pambate monganga ye asarana katia bureau mais tangu malade yaka akutaka infirmier. Alors infirmier il faut azala na capacité ya couper ça soin ya liboso mutoye par exemple na fièvre et sengeli infirmier atinda ye pas médecin te wana na ino apesi nanu kisi otobengi ba antipyrétique te. Il faut appeler ça antipyrétique avant d'ici à commis normal d'abengi monganga. Monganga a posé l'examen clinique na ye et c'est comme ça à poser diagnostic à commis bakisi ndé infirmier à continuer couper sa bakisi en cas de likambo à quelque bisa monganga mokonzi qui est le médecin ce qui likambo ça monganga peut changer et tout. En tout cas l'infirmier a joué un rôle yamunene avant d'hospitaliser, pendant l'hospitalisation et même voire même après l'hospitalisation. Infirmier à la difficulté locale là-bas, c'est-à-dire parce que tout ça n'a cannabis, pareil au singeli naie à utiliser entre autres avec la nouvelle technologie et tout. Mais sinon la difficulté aussi na makambu peut-être il y a paye là-bas l'infirmier qui n'est pas vraiment normalement rémunéré et moussala infirmier comme le local
et musala ya soni c'est-à-dire mto sala musala infirmière ça comme musala ya soni parce que azoka kaka moi na boyi koloba on a mis ça bateau moi ndamba muke. Alors si on pourrait voir ça, ça serait très bien. Na rubrique na biso ya bitambola tambola lelo to réfléchir na sujet oyo ezali na bana mususu oyo ba mama bayaka na bango na mabala kasi motuna ezali ke soki mwana oyo ayaki na libala eke papa wana te mutabota ye tango papa wa kokufa mwana oyo azali na droit ya héritage toté. Reportage Hervé Zaka pe Naomi Pila. Libala ezalaka mpona bato mibale kasi ekoki kosalemaka moko ya baconjoint mwasi to mobali amibotela avant mariage pe mwana wana arejoindre parent na ye na kati ya mariage pe azali kokola elongo na bana oyo babotami na kati ya foyer wana ezali normal kasi na oyo etali héritage ya famille yango ezalaka défini na forme ya mariage civil oyo baparent bapona pe lisusu na volonté ya parent oyo alingi kosala testament na ye. En général, selon mibeko ya mboka na biso, bana bazalaka na droit ya 50% ya ba bien ya papa, pe mwasi na famille ya mobali bakabolaka les 50% restants, donc 25%. Kasi loi et prévoit eloko te na oyo etali bana oyo Mowei abandaka kobokola ndakisa banyas baneve et voir même bana ya mwasi na ye. Lelo motune tunem est-ce que mwana o bambemo na libala azali na droit ya kohériter le mona bana ya foyer? Pona ngane ti conseil na opesa famille wana fo batala ndenge papa na zwaka mwana na zaki mwana muke akolisie bana droit pe bapesa ta ndambo ata kozwa mobimba te ya kozwa ta ndambo ako bénéficier parce que papa na mutu akolisi soki pe papa na zaki en vie mwana na abalaki ba angaka lia pe mbongo ya mwana wana soka za mwana mwasi soka za mwana mobali mwana na mobala kosunga papa na parce que papa wana nde mutu abokola ki azaki muki ana doba pesa tandam normalement ozande mwana baninga te parce que aza mwana abimi na makila ya papa na te. Problème est makasi surtout biso lelo commencer ba parents ba kufi lupango etikali idée ya kaketo te kana moment wana so ekomboneza en quantité ou bien oza mwana ya mama na biso te ou bien oza mwana papa na biso te to kansela yo etake frère na biso nde to kabola mutu na mutu mwa 10 yo pe to kolongola 1000 à chaque to peso po vivre oza ndeko na biso mais ndenge nga na ozwa ndenge yo ozwa te. Azana droit te papa a hôtel militaire qui parce que yé papa na biso te mutaboti yé soka ko lia a lia na sima na biso bandeko na ye poto za makila moko mama boti biso yango epaza nango mais na droit ya bo papa na biso a na droit te donc biso to cancela ata compliqué même na l'état za raison te donc ba o ba yaka na mabala ba memio mais comme ko imposer ko leka kutu bano babotami na ndako ezaka mususu misu makasi ou bien bizaleli mabe parce que yo moko consciemment il faut vendre mituno biti malgré nazande kona bango mais naza ko hériter bo mengolo kwa bango te parce que ngana uti côté mususu yo pe beta misu place uti ata papa nga kufa famille na bazali oh wana yo bikaka pona bandeko na ba demi frère na ko vanda to benga na ote mais ere koma aketo te ka papa na moment wana atanga na lobite mususu ozanga ko lobate ke te ya ozonde mona biso te parce que ye aza mwana papa te ye to pese ndambu donc moko na biso ko bimisaka lingala wana ye pe mutango za ne clair am ima te parce que papa wana te mutaboti mais aza ndeko na bongo aza na droit na ndenge nini po abote mamoko te fo aza droit bata na la droit baza mamoko bon quelque part ba musu pesa ndenge na ba pe ba musu ba matati na bango amona ve babote maman mo tata moko te taba teka lopango mona o yoko no zuisu exemple dit na di sami yoko la peso 50000 ba 5000 mais na logique parce abaza ndeko na baza na droit to ba bantuti bana doba babote mamoko mais tata différent pas conseil na pesa bango ndeko babote mamoko papa différent be papa moko maman différent azara frère na bino boko pesa bokabona taza ndeko na bino. Tout ça la nuance mokie mona o papa amemi na libala azali na même droit que bana o aboti na kati ya libala kasi na o etali bana ya mwasi na ye yango ezo dépendre na volonté ya papa ya kopesa bango héritage ou pas
wana loi alobeli yango te ezali pe obligatoire te kasi en réalité bango nyonso bazali kaka bana ekoki kosalema pe mwana ya mbanda ndenge babengaka bango na Kinshasa azali plus responsable pe discipliné que bana oyo yo moko oboti wana ezali volonté na yo soki okoki ko responsabiliser bango ou pas. Voilà mobeko epesi nango ata eloko te kasi étant que parent salaka nyonso po ki ata bana o mwasi na ya na bango pe bana na yo bakola lolenge moko na bonne éducation po ebite moto nini ya kosunga yo na famille pe botika kabolaka mwana o baye na ye na ndaku azali kaka mwana tangu mususu yende ya kosunga bino boyoki Kinshasa eleki partout. Na cadre ya Ligue nationale de football Linafoot oyo ezali ko betama awa ya Ligue 1 20 club awuti ko gagner bongo équipe ya Don Bosco ya Lubumbashi na score ya 1-0 bolanda yango na reportage oyo. Fimbu ezali ko continuer association sportive Vita Club après avoir ko gagné Daring Club Motema Pembe na score ya 2-0, ça dit série ya ba victoire ezali ko continuer po mokolo ya lelo lisusu awuti ko gagner cercle sportif Don Bosco ya Lubumbashi na score ya 1-0. Ezali match o ebetami mokolo ya lelo mercredi 12 mai 2021 na Lubumbashi. Ezalaki match moko oyo ebetamaki pona compte ya 26e édition ya Ligue nationale de football Linafoot Ligue 1 na stade ya TP Mazembe. Deux formations oyo bakokai ko tchababite na première période kasi na deuxième période nde kaka après retour na bango ba vestiaire et indaki mabe mutumu kwa bu achaki mayele pe joueur na bango Riki Tulenge ayaki ko fongola score na 48e minute ya jeu pe score oyo nde memaki bango tina victoire ya Vita Club kino oyo awuti ko siko tête ya classement avec 61 points contre 32 ya Don Bosco pe succès oyo et memi bakinois na course na titre entre bango na TP Mazembe to yebike ekoyinda mabe pour le reste batikali bana mikolo bango yo bazali kolo Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance oyo bozali ko continuer ko pesa na biso baumbu na bino oyo to ponaki musala oyo pona ko informer bino chaque jour nazalaki na esengo koyeba ke bozalaki wana ebele pona kolanda édition ya KNB News ya mokolo ya lelo première chaîne d'information en continu na lingala oyo esalami wana pona kopesa bino ba vraie information sur pe na ndenge moko ya kitoko pe professionnel na sepelaki po ete na sima ya caméra oyo nazali kotala Hervé Zaka pe awa wana mopandi na ngai ezali bongo double pour mope ndenge ka boyebi na réalisation mutazali ko sala musala oyo bozomona bona régie ezali bongo papa Timothée Kayembe pe na coordination ya grand lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga na bosana kipete ko pesa mbote na assistance na ndeko na biso Joseph Mukuba oyo a assisté biso na mokolo lelo po boyebi côté bitambola tambola asakana kate bolanda ba émission na oyo ezali koleka déjà na chaîne na biso YouTube KNB News na sepelaki ndenge bozaki belé pona kolanda biso ngai na bino tukokutana na mikolo ezali koya kasi mokolo ya lobby bokutana bongo na grand lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga tukutani mokolo ya lobby. Oui Réalité ya bana kino